semaines. Benita somaki champagne maramutu président faut le cas ayambanga normalement. Et natika la ko komate na yebi ni portail na ni na ye. Bobo ayebi portail ya Benita te, Bobo akoma epa ya Benita te. Mais eleke la biso soto yoka ke bokota Bobo na mamba Benita. Bokota Bobo na mamba Benita, Benita ala na poto, Bobo ala na kisasa. Bandeko audio eza mulai 8 minutes. Nortike la bino boyoka. Benita ala na poto, Bobo ala na kisasa. Bobo a ke poto, asali banda ki asali déjà 1 mois. So na 2 semaines to 1 semaine. Bolatisa Bobo problème a Benita na problème nini. Net na likambu nini. Benita bando joué pas Bobo à l'époque. Irenia déjà ele kakala. Ti yeba sala ba chemin na ye, ayeba poto na bandenge na ye, soki pe mobali ya papa nsanda bengisa na bandenge na bango. Lelo batu bolibo pota Bobo buzoba pona mamba Benita. Tango ba comédien ba osala effort ya obongisa ba ya ovimbisa ba passeport na bango na banzela ba Dubai na banzela kendaka aibi keso ake Dubai 2 ou 3 fois tango kota passeport na po senga visa poto ba pimela ite po ba ibi ke na Dubai akimete bozala raté tango ba comédien ba osala ba effort na propre vie na bango bozala raté mais lelo soki comédien ake poto et comme aka ke o mwasi nda bengisi ye na Dubai basi ba bengisa batu te do na poto kandi basi ba bengisa batu pasi pourquoi koluka ko salir comédien munene lokwa Bobo Manoka. Bobo Manoka comédien munene a comédien mukiete mbote bandeko nanga mbote bandeko nyoso obolanda Irsil Botelo TV. Vraiment mbote na bino esika bozali, mbote na bandaku na bino, mbote na mabota na bino, partout au bozali, Irsil Botelo TV apesi bino mbote. Bandeko toyena lisolo a Bobo, nasi na betela bino lisolo a Bobo e bandela lisolo oyo. Alors comme nga na yaka na ba masolo na nga fona memango tina suka boye ba suk salikambu. Leo na zweli bino conclusion na ngo. Yabe lelo toyo kaboti mwana kufi ye moka ye na internet alobi mwana kufi te koto mwana kufi après lelo boliboleta Bobo ber bandeko totika ko totika tomone batu balobi awa o Bobo Manoka kende pa Benita avanda pa Benita mta loger pa na ye Benita o loger Bobo Manoka pa na ye na ndeni. Bino bokasi comédien munene lokwa Bobo Manoka. D'ailleurs boyebi Bobo Manoka eza batebele babenga keka ala orgueillé. Boyebi Bobo Manoka ndenga lingaka vie, alinga kopesa elengi na sansa vie na ye. Boyebi ndenga linga kozala. Est-ce que Bobo pena okeva na pote pa mwasi? Bo traité na ba sorte belé. Bofingi gigolo, bofingi PD, bofingi Bobo ebele. Est-ce que Bobo Manoka akoluka ke vanda pa mwasi? Mwasi ngo pe o azabongo Benita. Benita o ayebani réseaux sociaux mobimba. Est-ce que Bobo aluka vanda pa yabe? Polo bikuna basambusa ye. Olingelo kwana te? Bande koto oyo ka voice on otela bino Bobo boyo ke explication na ye. Boyo que explication claire et à passer. To vérifier à information. To yara na information te ka po intel a bengio na téléphone sans vérifier oye nango. Lelo muto apesa ke information wana aye ko dévoiler secret. Yaya ya Benita muta benga kiye. Ya Benita benga kiye pourquoi ayoka kika conversation ya Bobo na Benita. Benita sombe champagne, Bobo fala leka ke tala ye. Na relation ni, na relation ya président. Na actrice na ye.
po yabe asale pa bobo yaba bondele bobo manoka leka abengi abi président na sombi de champagne na ozelo leka na ndako bobo pe comme amonaki ke kuna azaki na bato ebele te bato ne ebele baza na Belgique bapapa na biso Ansi Luzolo bapapa na biso Mike do bato ebele ba na Belgique bacomédie ebele amona eke même famille même bacomédie esika oyo elinga azala bien akei elinga ozala na Belgique asala une semaine nda ya kokende Belgique kuna Belgique ndasali un mois na une semaine po ani tolukaka kosali réputation ya bato toyoka yango ndenge nini tomona yango ndenge nini ntango toya kosalir bango na internet moto aza star monene oyo atalamaka oyo asa bateatre etalema oyo atalema partout moto aza président ya équipe na ye les étoiles de Bobo Manoka boluka boya osalir ye na TV. Est-ce que Bobo na Kisasa vivra na vie à passe? Ala na vie à bien. Bobo ana vie à bien. Oh batebele ba enviaka. Arula Range Rover. Na sibi yon so boyebi. Boyebi Range Rover ne kota pétrole à combien? Et kota que essence à combien par mois? Et là que que Bobo souffrate. Na otela bino audio boyoka bobo explication pe c'est ça linga passe. Tango mutu azala na debi ya vie na ye, na debi oluka pona obongisa vie na ye, tozala te. Mais tango mutu akomaka ka akomi na katikati alingi akoma, toyaka na ba problème, toyaka okoma oluka makambu, toyaka na ba problème ebele. E akito te. E apea bien te. Mabe makasi. Toluka te ko blessa baninga. Toluka te za bien te. Moninga ngo pe o aza star. Tango j'ai information vérifiée. Benga ye na téléphone. Luko yeba. Oyamba moko pesa ngo na TV. Pona o dénigrer mutu. Pona ko humilier ye. Pona ko baby sa réputation à Bobo Manoka. Boye na ba fausse information. Etamboli mokili mobimba. Etamboli. Après, boyo démentir. Après, boyo lobake o wana tolobaki yango te. Parfois toto vérifier makambo. Ebela basi kitoko bobo ala. Bobo balingoni bobo wa kitoko. Ana basi musu balinga ye bango moko. Bimo kasi Bobo Manoka zangi mwasi. Mwasi obobo yo bima neka yabe. Yabe na zemi. Mambo ebima yabe aza na zemi ya munene. Me boloba ke bobo akedo bima na yabe. E lelo bokomi o mwana yabe soka kufeza po abime na bobo azaki na zemi. Pourquoi Congolais moteme ya la mabe? Pourquoi Congolais moteme ya la mabe? Mwana yabe soka kufi eza po babimaki na bobo bobo kuta bimaki na yabe yaba zaki na zema bimaki na bobo Congolais botika via ba comédien botika oluka ba problème botika kokosela bango mingi makambu e ala bien te e ya kitoko te bandeko natiela bino audio wana eza vraiment mulai toyoka yango ensemble na bino. Alors ndeko nanga so ezambala no ya liboso otombe na RCL Botelo ya TV ce qui ezambala no ya liboso na système moka bien kande na ibisaka bino ce qui ezambala liboso o s'abonner o commenter o liker o partager et o sa malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Nzamba ozanga te ko pambola pe ko bomba libota na yo. Eza pasi komona biloko boye chaque fois ba comédien bayaka kaka bolobi likambo baye ko démentir bolobi likambo baye ko démentir eza likambo ya réputation ba somba rango te boye bien na combien de personnes o balanda ki émission wana o bazongi te pa baya koyeba vérité
Combien de fans ya bobo obo kimisi pembeni ya bobo? Quand on loba kaka émission oyo, eza bien te. Na okosa makambo oyo, combien de fans obo kimisi? Ya kitoko te bandeko nanga tolanda bobo manoka après tokozonga sima. Abonnez-vous, kobosana te ko partager émission, kobosana te ko s'abonner, kobosana pe te ko aimer et osala malamu tolanda. D'intervenir vite fait hein. Pour toucher plus aux réputations et ça fait trop mal. Moi la France n'a sali une semaine. Na Bruxelles, na Belgique, tout le monde le sait. Na sali un mois, une semaine. Donc en gros, na sali local un mois, 3 semaines. Donc mais une semaine na sali na France et mais un mois, 2 semaines na sali na Belgique. Na sali sous location. Na vendre alors, tout le monde te dit, vous n'avez pas béni, tu as béni dans la poteau de Tchikali Koukouta, tu as Nanzela, tu as coupé ça, tu ne pas dans la musique. Ok. Dites ça, quand vous faites ça. Mais finalement, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe au juste? Soit-disant, il y a un poteau dans moi, si, il n'y a pas moi, si. Quand on va préparer ma voyage dans la Dubaï matin, midi, soir, à Turquie matin, midi, soir. On va préparer voyage dans l'Europe, on a moi, si à Zalagité. Quand tu viens en Europe, on a commis moi, si on t'a béni, ça qui est. Quand je préparais mon voyage, ça se voyait, c'était visible. Ça, personne m'a défendu, personne m'a acclamé. Alors, quand on a commis une erreur pour mes saluts, donc c'est comme si moi, si quand Farah Bengsanga, naza sous location, na na France, na qui na Aubervilliers, naza qui na Airbnb, na sali X, na Longwe Kuna, na Vitalis, na Bruxelles, naza na Anderlecht. Donc, il dit 1 mois, 2 semaines. On a béni t'attends la nuit sous par hasard, tout le temps. Ok. Quand tu as Bénit, tu as bien noté. Bénit, elle fut mon actrice en fait. Azara la groupe n'a pas à Kinshasa. Tout Bengani, fallait que tu aies la France. Le roi n'a pas eu la France, tu as sali une semaine. Au président, et tout, nous sommes là, champagne, faut les cas. Les personnes ont les cas, tellement on va demander partout. Elle m'a demandé de passer. Mais tellement j'étais plus demandé de l'autre côté, vers la Belgique et tout. Dans une semaine, pression, les cas qui. Na Vitalis, na côté de la Belgique, on a plus la famille, la relation, amis, même pas collègues, na bande bozomona. Donc on a précipité plus dans la boue parce que plus la France, dans la peine la battabilité. La Belgique vraiment on a battu. Ça qui juste une semaine, Béni ta somagi champagne maramutu président faut les cas ayambanga normalement. Et natika la ko maté na yebi ni porter na ni na yi. To tikali ko. OK. Excusez que tout na yebisi son a 8 ans on les cas et tout pour les mecs kazana zemi et tout. Donc voilà. D'ailleurs okay. On a les sous la côte à France pour la matin il y a maman ya bana ya 11 8 ko kufa et tout. Dès la barre qui ko calculer cette fois-ci sur la zongi France na monaye parce qu'on s'est jamais vu dire parce que matin midi soir même net cette histoire. Bravo, ça allait bien. Cette histoire de moi ça beng singa na poto. Je mets ma main à couper, mon tatika le beng singa na poto ni 1000 francs à beau passe. Mutachila ngaza. L'internet, message qui est plus rapide surtout TikTok. Vous voyez? Ouais. Déjà même à Bruxelles, on a battu. En dernier, on n'a pas madame Azabien. Il n'y a pas de moutouté, on a sous location. Donc, on a vendu na coin nanga, na yebi moi si awate, na zolo banga haute voix, je pense que live la venu gotika là. Moi je François yebi quand même na poto ah mais ma pour fata ba message na ba voice. Moi je na permettre yebo na internet. Ça c'est salir de gens. Aujourd'hui les gens là pour boni moi sinon kimaki. C'est ça non ba aucun problème. Vraiment. Ça fait trop mal. Vraiment na ajo yanga na moi 1000 francs oyo na pour la location et ça la moi qualité en fait. Na ba king on galérait pas quand même. On galérait pas. Vous avez un moyen on se maman vélo na yo kinata ma bandu na yo. On préparer voyage tout doucement. Au vimbi si passeport on a eu parce que tant au kende Schengen soit à moi sens. Et moi sens ouais. Dieu t'a fait grâce aux 8 mois visa na yo allez mutumo ala mukina tongo a salir effort on sur salir la vie. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Vous nous faites trop mal. Même la minute on a 8 ans et belé awa. C'est parce que je me dis on va rentrer au pays pour travailler pour les ingrats en fait. Parce que l'obi pétango aussi mbata kenda ki poto fakati kala lela ko mosenga l'obi to mobela mama ni mama tout ça. Mais à un moment bobo sali par naie alata ki bien joie ki bien tambola ki na mituka boya vanda ki na komina boy et maintenant à un moment soko tikali pe awa ozo calculer pour les enfants. Parce que l'éducation doit être assurée. Vous voyez, il y a certaines choses maintenant mutana calcul na ya via ibini ngwa sa maram naie.
mais sikoyo komona bandeko na biso kaka boza na problème na ye ata ya mokiti ata na biso vraiment ata ya mokiti mu aza wana napesi ata mbote kutu te mula beta masolo oyo ya yoka je la condamné été je comprends mais ndenge kenga moni même no vando talo nga pena na bundi na vie na ngana ndeko na nga toyoki Bobo Manoka esalaka pasi esalaka pasi surtout ntango ozobunda na vie na yo obundi na vie na yo mais après ntango okóma na récite na yo bato babandoloba ba n'importe quoi esalaka pasi. Parfois totika babilobela tozalaka nango ezalaka bien te lelo tokoma omona kaka bato babunda kaka dozo ye wana touta komona ye ake Dubai azongi ba effort oyo baosala mpo bavimbisa bapasseport na bango bato baomona yango te mais lelo ntango kaka baopambama baoke bapoto baokaitya baokende boye ekomela bango problème eza bien te to ignoraka ba propre effort ya batu te place yo vandi osana eloko te mais eza bato mosusu baosala baeffort eya na bato mosusu bakenda bapoto wana kala bakenda babengisa bango bakenda na babiloko mo boye ya bapasseport mo boye ya bilongi ekokana bakenda babengisa bango misusu mpe bateka bamapango na Congo pour ke bakende poto na kala mpona okende poto ezalaka difficile ezalaka facile te mais lelo ekomi facile lelo ekomi oke voyager mwa des pays oke Afrique du Sud oke Dubai oke boye ntango osenga okota ni passeport na yo na Schengen mpo bapesa o visa poto baopimela yo te mpo bayebi ke bapays lokola ba Afrique du Sud bapays lokola ba Dubai wana ntango okimi yo te c'est-à-dire bapoto wana mpo okima yango te mais ntango bato baosala baeffort na bango bozalaka te bozalaki wapi ntango bobo akendaki ata Dubai ya pamba obozalaki wapi bino bozelaka mutu soki ake poto lokola poto nde eza paradis botika babiloko oyo ya malamu te bolingaka toujours kokritika basi ya poto ke babengisaka mibali banyokolaka mibali babengisaka mibali basalaka boye bino bomona basa poto bazobe bomona basi ya poto bazoba donc lelo basi ya poto bango nyonso basutukelaka bacomédien mwasi nyonso ta poto asutukela bacomédien botika babiloko oyo eza bien te eza kosalir baréputation ya bato inutilement bosalir baréputation ya bato pamba ka boye bosalir baréputation eza bien te la famille eza bien te en tout cas tomeka kochanger tomeka korespecte bastar na biso totika babiyoka na babilobaloba eya kitoko te bavie priva bato etalaka biso te makambo mosusu eza bavie ya bato eza bavie na biso te botika babiloko wana c'est pas gentil esalaka mpasi na moto asali baeffort na vie na ye ale na suka nango aya kozwa résultat boye esalaka bien te merci bandeko obolanda Ixi Botelo ya TV en tout cas nayelaki bino mpenza Bobo Manoka boyoka explication epa na ye moko mpona makambo ya yabe akufeli mwana eza yabe na ndenge na ye Bobo Manoka aza ata na kati wana te Bobo Manoka pe asali ata eloko te donc na liwa mwana ya yabe Bobo Manoka aza wana te merci beaucoup soki eza mbala liboso s'abonner, commenter, liker et aussi la bien partager. Merci.